Émission Yakambangu. Info plus, info plus, info plus, roro. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus, roro. Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma cambonien César kao, info plus, tala pe mona, info plus. Bienvenue na très cher internaute, il y a Info Plus, merci na abonné na biso. Tuza awa na commune na Kinshasa, tu ye kotala ndeko moko oyo la ya bandeko na biso. Ya tindika po image ope koleka na tindika o ndeko Yannick Stopira alekisaka o ya salaka 13 mois na clinique universitaire o asalaka accident et belé ba monaka ye lelo to en 2019 babimisaka ba en hôpital pour na problème ya manque de moyens lelo to kotala ye santé na ye zandenge nini tozana ndeko Yannick Stopira et puis na ndeko azalaki na hôpital to komekana nuko solola na bango et puis tokota total ndeko santé na ekoma ndenge nini tokende ndeko Yannick bonjour. Ouais, bonjour ndeko Mustafa Malembe ya Info Plus, bonjour pena bandeko surtout ba hotela biso na tindika partout basa déjà connecté. Ndeko Yannick Stopira olakisaka ndeko Yannick lo ndoi na yo te batebele batalaka yondo yebi makambo to monaka ibato nyoso ba monaka image Ah oui, ndeko Mustafa, et ça déjà depuis l'année passée, en 2018, année passée pardon. To la kisaki ndeko ba benga kinga to kita to yemo ndeko bele balinga la facile, monsieur peleka pa ndeko Eliezer, monsieur leka ke pa la biso na tindika, monsieur leka ke pa bandeko misusu quoi. Mais to yaki to zoki ma bandeko misusu ya poto ba benga kinga, ba tindaki mo contribution na bango lokola ndeko mo na Suisse. Atinda na bosende komone atinda ki moi quelque chose na kotika na famille na ndeko na biso tanti Nathalie Mundeke azana Irlande pa bengaki mais par rapport ya lelo na yaki ndeko mo bandeko mo na États-Unis pa bengaki nga keno batuna ki évolution ndeko Yannick depuis to tika ki année passée lelo na nga ko to koye comme mo son pa ndeko muso Suisse pa bengaki nga association bandeko mo na Suisse pa benganga keno Yannick kitati na terrain comme wana be évolution so zande ni pesa biso suite eta ndeko ndenge azana pesa makamne surtout ndenge zalaki mais ngamo ko ya bola famille bana ko yate bando musa poto benga même mutasala accident ou la kisaki des monsieur fola ngela surtout e bandene évolution za bono so pena famille na ndiko tosala ki na ndiko ko pusana pardon bandeko asuiso ba benga kayo na ebi que tutalaka que balobaka bako pesa médecin suite wana suka ndenge bon bandeko asuiso ba benga kinga ngamo ko tunasolana ba on pesa ba numéro ya ndeko o aza pena ndeko ya frère na biso wana tozana ya place ya mamusu to kola na évolution nombozo numéro bo benga mais suite na ebite ndeko aza ko pesa par rapport à ba détail mais elo mona ngino baka ke non ndeko Mustafa musala to sala bandeko misufu baza moi sérieux so bengi ndeko pono lo bama kamsusu o misa biso ba avancer na famille ndeko aza no continuer par rapport ya évolution de bandeko misusu so ba se comporter ah eza pena propreté na kota ba détail misute mais na vie faut kozala moi sérieux bandeko na ba benga ki ngono to kotinda médecin aya awa la évolution ndeko wana za awa ndeko na sala ka accident petit frère nae na tuni na nga albanda kamera besinga keno eloko moko te suite ezate mais so na kiti sous lelo pona mko lelo depuis 2018 sila kina ko na janvier a évolution de kona ko ta pa ndeko ya États-Unis ba benga kinga deux personnes boto bombi kaka komona ba po linga pété que to la ba image par rapport ya bango batini quelque chose on a ko tika na famille par rapport ya ndeko wana to tika ana famille mais évolution ko tuna ndeko ndenge ni so ba ndeko msusu ba yakina sima wana ko personne ba détail. Merci ndeko Yannick Stopira ndeko bonjour. Bonjour. Ndeko totalaka déjà na ba image nga na talaka yango yondo za frère ya ndeko Yannick wa salaka accident. Oui, nga za petit frère naza dernier na Libota na famille naza mo asuka ngani na landi Yannick aza 5e nga aza 6e. Ndeko boni évolution ndeko. Poto ye lelo to mona ye ndenge naza mais avant to kota yo yebisa biso évolution ndenge ni. Bon, évolution ya ndeko nde tout le monde à l'hôpital à cause de ma possibilité. Si peut toujours nanda quoi, ils en ont ndenge moko, ils en ndenge moko. Ils en ndenge moko. Ndeko Yannick Stopira asalaka SOS mususu ona yebi ke bandeko mo ya Suisse
na yebi ponga na ngande na zalaka wana na par rapport à la to insister pena trop te maze to misa ba mabe mais tanti mo rasu sabenga ngana bo sende communal ba ke no na ebite peut-être ba détail apesa nga ono médecin na bango ebike kawa neza kamuko grave mais il paraît que na yo confirmer na famille ke no médecin o batinda ki akoma kite na ebite so ndeko pa kopesa ba détail wana yango nazotuna donc ba lobaka ba kotinda médecin yo ndeko kopesa biso ba détail dossier wana eleka ndenge nini. Bon, on a un médecin à téléphone, on a un grand frère Moussou pour bazater, Moussou Babini Kolwarak. Mais on a na pesa ni mola sola na faraya mais na habité na simanga soit ya kati mais nga mona right. Amona ite na rappeli so te ke aya. Ozo suite te donc yo lokolo zalaka te suite na bande ko Moussou. Rien suite te, na zo suite te. Na zo suite te. Soya ka lingi banaki aya ki mais suite rien. Mais lelo bisoto ye par rapport que tout à la évolution pour na bande ko Moussou pe ba bengaki ko permettre bisoto kota totala e. Merci toko ta totala. Tozoko ta poto zwa to kutana nande ko Yannick oya salaka accident bomo na ye évolution ya santé na ye ndenge nini ezali. Bonjour ndeko Yannick. Bonjour papa. Boni santé. Ah, santé la bien pas d'accident kaka. Pasi accident santé sikoyo ndenge nini pasi wana eza ndenge nini pasi pour na fanda kate na tele makate na lala ka bui donc pasi sengo izate pana ngai sengo izate funa fanda na tele ma sengo izate bui donc sengo izate ndeko soki lelo to yawa ndeko Yannick Topira o alekisaka yo yende accompagné na biso na 2019 awa to lobaki biso pe na cadre na biso ya nini ya site na biso toko taper dossier na yo pe ndeko Yannick yango amemi biso awa ndeko na bato nyonso bakotala yo nini okolobela bango poza mutu oza mutu santé dérangée na bato nyonso batalaka batu na bato nyonso yo basungaka batu nini yo kolobela bango po tokozwa ota mingi te poza mutu malade naza kolela toujours epa nzambe epa bato basungaka batu ba ONG ba église bato ya mawa basunga ngai na paso naza nango po fo opere opération esenga mbongo na umeli trop na pasi oyo nalalaka opération oyo esenga mbongo biso na famille tona mbongo eza te opération yango mbongo montant tokoki koyeba soki ekozala combien na bato nyonso bakolanda biso bon opération ezosenga $5,000 nde balobi na hôpital cinquantenaire oyo abiso ya kisasa bango nde bakosala ngango mais ndeko est-ce que soki pe mutu mususu akoki kozala ya motema malamu soki alobi ke non lelo pe azwa charge na yo bima mboka ekozala nango mabe te ngana na bezo na bika na osepela makasi naluka batama basalisa ngai. Merci vraiment Opema pour tout continuer na ndeko Yannick wa meme biso obi ndeko Mustafa posaka na botelo micro te mena senga moi des questions na zo moi micro pona bika biso bapandisango zwa o tuna ndeko oui et ça la pena passe na bandeko tout bozotala biso vraiment na partout na monde même na Kinshasa botala biso même na province na Lubumbashi na est kuna ndeko avandi boye pona $5,000 boye ba réalité na mboka na biso belé ma réalité dans beaucoup na biso belé élection kuti ko sala ma oui président sika mkonza sika koti makama belé za ndeko to la kisaka na clinique universitaire asala ki 13 mois hôpital ba bimisa ki hôpital pour possibilité ezala kité mais ba ne ba kende ko sa examen hôpital de cinquantenaire na Kinshasa babi ezo senga $5,000 pour na ba opérer mais ndeko Yannick o esquissé penanga par rapport ya malgré zo bela mais moi question ko depo bimi hôpital est-ce que moi traitement mike oza pour kozwa bon depuis la bimba traitement mike naozwa epa ndeko na ngai me bana mbongo te mbongo eza te bamona pasi donc eloko eza te biso na famille toluka mpena moto ya mawa lisungi asunga ngai te
pasi nakumeli trop nalalaka kaka nafandaka te natelemaka te kolia na kolala komela mai kolala makambo nyonso kolala pasi eza vraiment pasi ndeko Yannick olimisa bana mwa biso oko age nini pe noza na otobe kezo déranger mais age noza na bandeko bayo kaka bon là on a 86 la rose en a 33 ans 32 ans ou 33 ans 32 ans ou 33 ans 32 ans, on a 32 ans. Trop jeune, mais t'as pas financé. Vraiment, bandeko, bino mo bomone ça pena passe. Ndeko, avant de boy pour na $5,000, ba image autolexa ki ba image belé bomona ki lelo. Soki ndeko ko so papier ndeko kombo ko teso ki manga susu. Jires ndeko Jires otozalaki na Jires ko banda hôpital ti awa to yaki. Ndeko Jires vraiment bazalaka na ndeko na biso Yannick azape omonanga Yannick bazalaka na partout même ande bazana ndako mutazola de l'évolution ezaka ndeko Jires aza petit frère propre ya ndeko Yannick azo bimisa ba papier ko balancer balakisa ba mona ma ba papier so par rapport ya traitement vraiment ça passe nga soki na bandaki bandeko msunde batunda kinga lokola Tansi Nathalie Mundeko atindaki aide na yeto kotika quelque chose atindaki atuna ko Yannick ndenge na évolution ya muninga o asalaka accident o akiko filmer mais yo bikaka ba réalité bele ba réalité de sala ekeno na mona na sote mais bandeko vraiment ça passe to aider ndeko na biso tozo senga ndeko bandeko net ba tonto dia fo boko mais c'est le meilleur de l'île ko kanga motema te ya refait ki sombe boss na tindeka yi pas ça sensible ba kaboye ba papi keli ba mima wetu mameleze matondo soki botindi ekokoma bandeko so bomona eko zo ba image lelo par rapport ya bandeko na biso basi bazana États-Unis batinda kinga keno ndeko ya Yannick kita biso contribution na biso to tindi yango na kitaki bozo mona baza ko balancer ba image ya ndeko na hôpital mais ezo senga $5,000 pour na ndeko na biso o ba traiter azonga na état na yemoko normal talaka ka jeune bo 32 ans d'âge azana venir ezana no mulai soki bo contribuer na ko sala appel pe bandeko so bazaka na église ba ONG ba ndeko ba association makambo pena ebele o ndeko Jires to ebite ko lobani par rapport ya tomozo avec sa résultat bon ngai vraiment ndina za boye na mwana na mboko batama bazala te Yannick ndaza boye ana mama te ana papa te so nde boya ki bo so mona papa to mama bonga bo mona to présenter papa Yannick yo mama Yannick yo papa Yannick akufa ka 94 mama na kufi na 2005 to bota to saka bonde to bota to depuis ya kaka ndeko akende ko zo accident ayeba iteka ko zo accident muta tout aipé akima kenda azo premier sona pauti na wakamo bu ya pasi wala lobaka wana émission liboso mais par rapport moi bandeko msupe ya poto basala ki moi geste na bango to moi geste ti basala moi geste na yiki kotika okobisa bango nini par rapport à ça moi précision ke ba ke komaki makamna soto te komaki nango ekomaki ponda za boye ba malari dérange kaimo ba lisungi bandeko batindaki et Yannick na mwa kolia na mwa bakisi msusu ponzo te dérangeaka ponda fandi boye ba constipation pamba moi constipation salié à ça pita msu 3 semaines na oli ate mona dimnenda ba auto sa constipation makasi ba sel kangage libumu de mamno sote mutu landela ka ba kosukola na landela mambu nyonso na médecin oyo ayaka landela nzoto na ye nazara na ye nde nakabuna bimaka ta te nake place nalala na bimaka te so na bimaki na osa motema nge ezobeta rapide mpo na tika ya mutu kuna atambolaka te amisumbelaka ye moko donc il faut naya donc naosenga na bato ya mawa bokela biso mawa boki Yannick naza boye ezaka kikobukana parce que alobaka bien asala donc azani bien mais kobukana kanda obukana wana et privé ke atambola ta zalaka bato mawa boye de Yannick nzamba asalaki Yannick na mokili azala na boye te boye de biso Yannick lobi pe atelema lowa biso pe nazo ndeko Mustafa micro na yeba ndeko boza pena moi sensible na beke Tansi Nathalie Mundeke ndeko yo a confirmer que non geste otindaki et komaki na yakiti awa vraiment ndeko azana eta opona ko sala ba ventir eza moi passe to aider ndeko na biso ndeko Mustafa nazo selo moi micro la pesa merci na bandeko ope obazaka moi na poto na pesi merci lokwa na ndeko tamfumu na États-Unis mima wetu okangaka motema tena makamba boye vraiment ndeko na biso o ya mobali ata bato misubo o ke no sala beso sala tutanga kombote to kotanga pe kombote na bandeko misubo ko ngotinda ndeko alali bo soki $5,000 yemo ba kutolo ba ke $5,000 ba ko traiter marme sota zonga na to kinela cinquantenaire
to mise ba pro format mais na mundire za ndako ya grand frère musu pas déplacé et bimaki mama mbutu $5,000 bango balobaki soki avance ali ya 4,000 ba osala ya 1,000 to pesi ba na sima balobaki yango bango moko ba indiana balobaki yango ndeko Mustafa na tikelo micro songela evolution ngape soki ya kobakisa kozala na bato nyonso basungaka bato lisungi ezalaka malamu mutu oyo apesaka nzambe azongisaka ebele soki na kosenga na bato oyo ya liboso na kosenga na mon vieux babi ndeko vraiment aza malade ngai na ntango bakendaka kozwa ye na clinique universitaire nazalaka te mais namonaka bavideo lelo osu na 2019 oyo na ye mpo nga mpe nazwa image esali pasi mama Marie Madeleine Madilu mama yo osungaka nayebi koza mama mawa otala video vraiment nayebi ke ekosala pasi mpe fo osunga soki nakoki koloba lisusu na ndeko Stopira na bato oyo nyonso oyo bagaspiaka bambongo na bango na baambiance soki fo basunga yo koloba nini ndeko Mustafa eza vraiment bandeko ba conseil sa mutu ba ko interpeller muteka sala boite ba bandeko miso bazaka moi toucher na poto ba ko sala ka ba vena lokola ba Teddy Makengele ba yana nga lokola ba kwamisha kana Londres wana na bike ba kabo pla moi sensible lokola ba Elise Matundo mama na grâce vraiment ndeko na biso ya Nick Jeune ndeko na biso maza na jeune boy il faut esa nga na passe ndeko jiga sikutazana abenga kanga komela kanga vraiment to solaka na trop mais okotala okosala nini okosala nini tokosala ni biso pe to limité biso musala biso za ko filmer na lakisi o bandeko batinda kawana ya ona sala ke fort na komisaka yobi ke bandeko musoma muso amona ke na poto confesse la teme to sala ke fort ke to lakisa ke to komaki pona to lakisa pela ke no ndeko na kamoko critique bandeko o bozana ngompo ona biso to tanga tata biso to filmer makamu ndeko leka to sala yango pona bolingwa ndeko pona $5,000 déjà yango en plus na abima la clinique universitaire abima pona abima te que notre traitement ba bengana na hôpital pona possibilité zate ndi ba bimisa ndeko e ko toujours musu na yaka akozo ba image na koko supporter te loko moko ndeko lobana nga Yannick atuninga vraiment abisinga bi ndeko langa omo sale fort na bika na zonga no mais konga la mona eloko na koko sala te ke okay no ndeko azonga na moda donc na koko kanga mutema te ça vraiment Mustafa vraiment continuer monsieur ça moi passe ndeko tokozwa ta mingi te ndeko Yannick atunaki déjà nyonso ngapo na ngai na kosenga na yo otala caméra s'adresser na bato nyonso bakotala yo pona ndeko na biso azobela bon ngai na kosenga yo mutu o azana normal ba biso la ata na mbetu ka kola mukatila la ka 2 jours so mutu akoka te ndeko Yannick naza boye soki kozala invité mais nga za invité depuis na ba soins intensifs ba sonde ba tsaki mais lelo to bina soins intensifs type to aller na kati ya hôpital to soki chambre après avoir ndé ba obenga na biso na hôpital to se retrouver bato amawa bokila biso mawa ezueleza te po se ezueleza la ki to nga to le kate to singa mawa bokila biso mawa pour na $5,000 so le Yannick aza invité mbongo e dépenser et les $5,000 Yannick aza besoin vivre le bato nyonso bokila biso mawa ba opérer Yannick azongela ba activité ni mususu pe bana ko ça ndaza bo aza artiste peintre ya makasi ya osarante artiste peintre bokila biso mawa merci vraiment ndeko soki ngape na kosukisa ekozala bato amitema mawa oyo basungaka moya kosite bakombo ekozala te mais mutu nyonso akozala touché ba numéro na biso eza au bas de l'écran bo contacter biso vraiment ya biso ezalaka soki tozwi tokokomisa yango soki tozosala yango boye eza po tomoni vraiment ndeko aza vraiment na pasi donc eza pasi yango toko biso pe lelo il faut plus na lisungi ya ndeko Yannick Stopira ya tindika amemi biso toko taper likambango bosunga vraiment o tokoloba ya suka yango wana vraiment tomona na vraiment na mikolo mizali koya Saki alingi atala émission ya kambangu Info plus, Roro.
Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma cambonio cesare kao, info plus tala pe mona, info plus. Otala